ya mariage civil. Les mariage oyo déjà ce que sali yango ezo ko protéger dans l'état. OK, très bien. La famille africaine est dans la ndeni, moi la famille fait mobali, ba yeba botoli bloko nyonso. Mais ce que mariage civil ezana pona ko protéger parce que l'état est au peso ba droit na yo tant que épouse légitime. Presley, mariage civil. Ça s'annonce bien ce film. Belle vie balami balé papa. Mais toi peut ça vraiment image il a filmé Batouba consommer kaka film. Écoute tout le monde qui chaugière maman Marie-Jeanne. Tu sais ça s'annonce bien pourquoi. Quelque part place où est soit par rapport à MC Elo au moins les canana. Batie le décor. Parce que le Paco, au seki moi et au seki moi Potriona eza penda mabe makasi. Elengi ya la patronne yango wana. Tango c'est la casting. A penser na bateau ba bela ka moi motema. OK. A penser na bateau ba outi stress, a outi caillou stress avant de tanga talier à se détendre. Deux chaînes. Ba titre do kenega boye koto dans l'ombre du mariage ils ont écrit par Dieu Mundirba aux accords il y a Kanista on affiche déjà Tomoni Popine Tomoni Siana Tomoni Dacosta Tomoni tout ça déjà affiche Tomoni bango déjà mariage non dans l'ombre du mariage titre déjà le bakeno ombre c'est le ko eza au batama na kata libala libala eza batebe ba kata ba ba ngaba bima ba biso to ngato kota mais ça mystère moko eza caché tu vas voir des choses mobe oh mobalo za kine libanda comme ça les scope parcours ya vie et comme scope makamu mibale non tape gaitante parce que dans nga ya katala ga gaitante katala ga nenete ayaka koluba ayibike ndela ba bona yo CP na yo luba oh wana ya na biso mais ezaka créer ba best ta sala ga neti ya sala nga bien Cindy lo ba oh yeto lo ba yanga eswanga te menga so na ye akokate uzo asime mambolo akansanga uzo asime mambolo je te dis oh tu yo lo ba yanga eswanga te mais oh yo lo ba ye et soyez apesa makam o misufu na ba okokate boyo kopa ba ona ndeye mato pa joie twana yana Teresa zakuna wa côté la hôtel mana mato. Est-ce que maman Olive nenga zana bato ya sungi na Congo ezaka ba comédien te poni biso to ba matala na boyi sona bimisi ba photo musu ba musu ba oche minoko ba na ngoto biso pe to ko benga te toza na posa no pe te que Bellevue a été maman là vous avez bandé si la zone est bien faire bandé kona pas c'est que Bellevue peut-être ko imposer maman Kabila biso toi mais elle me cousse ako soigner biso ndenge nini mama pesaka mutu na motema na o asepeli nani zela Thierry Migler a épé to kiti garati hein kiti garati netanga beka tango lobi bébé butu ke Thierry Migler o kiti ya garati netanga na vibrato netanga na bila fie o kiti yo linga netanga net tango ba fali faire yo oh mais c'est ça biso pe to ko benga te toza na posa no pe te na niveau ya mutu totanga kombo wana ndenga da mukolo bongo mutu aya na TV aya obeta bilo abongo ya lokuta ezala sirène tanga loba keno ya Gabi aloba ne makambo eza solo ezala pende mutu pa lobeke batonga tuna eza solo ba ko be ke ba yese ke kipo akata na casting nga batunde babanga ora yange bangisa bato okay nga bato babanga nga wapi na biso vérité bato babanga nga biso pe to ko benga te toza na posa no pe te on a problème ni le makambo na biso kaka makambo ka ya o eza ni te ba na biso kuna to zala ba vie privée oh nasani awa kele bete na ndé l'homme so betara non il peut tanga la teba ke la makambo super bien ta ya le benga na zo le kwa yit alors bon oui témoin na ngai Bianca témoin na ngai Teka na matanga ya la patrona abi yo pe la manette tu pour de la tumba ozolo boko ozolo baté neti babiso bobisika to wuta nande to komi lelo soto ba to tialo lendo kolilo bavi mo ya bapasha bavi mo ya kolinga bana mikia ba tatouage bapasha basuki bakangi boye asima ngolo kwa mwani boye olex ngo boye bavi mo boye ati mo kilote bobe na chemise mo ba monika zana nzoka nda zate
Non, benga te so mam sa tienga la fille mais te non benga. Pas ça simple, sympa, gentil. Nanda mabete, so ngano côté tete lelo be, ndiso na mona msuske, no di na ayaki na simalanga, amati bongo bike sa nga zo nga pena koma na kenta bongo eh. Ah bon? Na ko pena ba sorti médiatique mo pe mabe. C'est ma grande sœur. Ya gabi to linga boya ko loba po pesa biso matière nga peso na lobi. Ene na yo na Sinarka Yana sorti médiatique na e. Abiyemo abengaki chroniqueur, abifona yana répondre na loba. Basala qui est nini pour aya pour répondre. Ah mon ongo dakika de ekeka na deux personnes hein. Afande kombo ya Belleville fandaki wana na suka ya mochope yako bima. Ce qu'il y a qui répondre pour na tout monde parce que tout ce faux père, ce qu'on a la droit de répondre. C'est que moi provocation on peut écouter quelque part. Otona soute na Katsabela pourquoi? Ngani ngabata fier makasi te même mutu muso aza hypocrite. Hypocrisie l'accent ni lungi so amikoto kola. Hypocrisie l'accent ni lungi. Ce qu'on so bengo te pas la yo benga yo tunaye. Acha meli bala sabato mundo benga na chef filme. Ngani ngabata lo lendo te. On a téléphone les a phone timile, bizaka téléphone. Elle a eu des appels. To fandi nebo yaya même ko yo katana mutu monde mso solo ai mo somo ebima yo kana te. Na yo kate abaka et puis tanga pe comme bato ba bengete. Allô, allô maman. To salango oh esili. Allô yaya boni. Point ni otanga ba kombote pas boye que j'ai mazawana avec que besoin moi qui chokoli le peut te tambola kanango. Na ko yo kaka tuteli tabengaki. Mais avec que oyo pour une discrétion tu es pas langa o nazalaka wa être communicatrice na. Bon, Belleville ozaka liboma obengi pas la c'est nani. Botaninga obenga nga senga rôle. Est-ce que yo no ko benga no be senga rôle? Poto bebe on ko chola o to no benga e. Na komka lokwa levi na ko vimbaka mukala muninga ezo sala nga mabe eh. C'est bien, merci. 2024 pardon, oh le premier. Pardon. Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Ouais, merci retournante, bonjour, bonsoir, puisque nous sommes émission Oyo et comme l'émission émission Oyo Zara toujours présenté na humble serviteur à la vidéo presse Luamba au Pesana Combo ya Paulin Mukendi. Il y a presse Alene pour Namituna, surtout dans la Wala pour Nabino. Bateau tout le monde qu'on a biso partout dans le monde, surtout dans la chaîne Nabino. Bon liker, bon partager, bon commenter, bon consommer ma vidéo et ça vraiment façon. Il y a qu'à soutenir vraiment biso. Merci n'abonner fidèle. On a toujours pour nous soutenir, pour nous liker, pour partager, pour consommer. Merci à l'internaute. On va écouter la vidéo, s'abonner, partager, liker. Merci. Émission nous avons mon côté na plateau, nous avons na Jemima Ibele. Autre matin, il y a que par rapport il y a maman sur Ezoleka l'internet. Actualité au Bujarabiso, ni Ezoleka. Théâtre tozo kende wapi. Qui mutema mabe oyo ti wapi toro solo là vraiment toro solo là na Jemima bon amis calme guerre aussi la Rwanda na RDC ce que ezoko tatina Rwanda pour basi ça mambo merci na Exode aza derrière caméra merci na Abed oyo azapé derrière caméra on va réaliser émission qui toko vraiment beau merci na Dieu merci mon dire va merci
na TK Superfille moi na ba maman merci na tout vraiment ndena baki na Jema Ibele au dozo matin ya kuswana vraiment film na bino balobi mariage civil na belle vie civil mariage civil beaucoup tabota la on film qui toko mariage civil beaucoup tabo like beau partager beau commenter beau consommer vraiment film na bino na do ebsa na bino na espace il y a 24 heures na do senga na bino il faut 100K bosaka ndenge bosalaka et vous allez vraiment bien makasi Jema Ibele vraiment gros bébé de la presse. Bonjour, bonsoir. Voilà, bonjour, Noko ya famille. Beaucoup de c'est ça. Mais si la question est Nathan a choisi pour c'est un fonabima. C'est un fonabima, a choisi. Responsable de la presse. C'est un abima. Tu n'as pas cause la responsable. Mais maman, il est quand il faut un abima. C'est ça. Voilà, bonjour famille Libota, bonjour les amoureux de Jemima Ibele, groupe de la presse congolaise, la maman de Sec L. La chroniqueuse, la dérangeuse, la fille troublante, la giga, la femme du patron. Je suis là. Jemima Ibele. En tout cas, c'était ça tout le monde. Famille Liboto Bongara Jemima, Nangable moi Mengi, Nakakable moi Koleka, Nalovabino moi trop. Merci pour la confiance, ma conseil. En tout cas, bon, mon akena a changé. En tout cas, merci beaucoup. Combo Kolaksanga, il fait ma force. Voilà, merci Nayo, merci à papa Jean-Bou de Maembo, ma maman Anassa, depuis Paris, papa na Carla Divin Paulina Maembo. Merci Nayo, merci beaucoup na FM4 Fabos. Merci beaucoup à JCMP depuis quelque part. Et merci beaucoup Pétrolier de Dallas, JB Koumaluta. Jibe Koumaluta, le pétrolier de Dallas. Je te salue de là au côté de la Kabiso. Voilà. Ma question de tonton, hein? Ok, merci. Tozabo la Shema, la fille qui dérange. Ça, Cordon à Canistara, vraiment. Merci na base à Londres. Merci vraiment na maman chérie, moi aussi. Maman Claudie Bokato là, là où tu es dans Matanga, il y a belle-mère nae, maman a fait là qui vraiment belle-mère nae, tous aïe bon là, papi, papa nabiso, papi Bokato là, vraiment basé à Londres, maman nabiso là, maman José Lusadissou, maman Véronica, Nanouche Bongi, vraiment nabosente. Mémé Clé. Nabosalité, maman Louise Chignor, Nsambia maman allemande, bébé Chico mannequin à monde. Adrien Chamaton maître Salara Nodo Salara, Ningo Talara Mati Sigamo et Salara vraiment bien, merci. La grande dage. La grande dage, maman Sakina. La grande maman Martine pour vous, ça la peine maman Martine. Maman famille Bota. Maman Martine, maman Micheline, maman la patronne Belvic Kandi danger. Ma soleza qui te ressemble. Film mariage civil, épisode 1 kota ki lobby, le épisode 2. Ngai pena so film ekoti na bela. Na za rappela pressé ya o lobela on ngoti. J'aime à ce que bataille première, deuxième, troisième. C'est-à-dire l'histoire est vendue. Mais déjà, dans le titre, il y a un mariage civil. Et ça, mariage, déjà, ceux qui ont sali en haut, ils ont protéger dans l'État. Ok, très bien. La famille africaine est à la rendez moi, je suis fait mon bali. Mais ce que le mariage civil est pour la protéger parce que l'État est au droit d'épouse légitime. Et puis ça va droit na yo, ya moi si pena ba droit ya bana. Na bana. Yango to vivre ngo pena. On la patron merci eh. Pour pena mariage civil yango ne pena protéger nga maman na ngai. O pas nga ko fight. Siko et protéger lenga maman na ngai. Parce que ba kende ki tina na l'État alati lo pété na ye. Donc ba kende boy sa femme légitime. Bazonga be sa femme légitime. Merci beaucoup. Je crois que David kon na kati akofungola yango. Voilà, à part mariage civil, le quoi to kuto dans la déchaîne. Non, toi na Kandista, mariage civil to moni ba personnage déjà premier épisode et pesi déjà moi ni tout le pang moko to moni Paco décor nani comme Kiminga ba zabaleki ya Paco kuna déjà dit ma belle. Trio wana c'est pas bien. Trio wana. Naomi Lufakenda na décor na Paco. Naomi Lufakenda côté to moni bazalo port quoi papa so Kofi maman Marie-Hélène Belleville ou aboti Debana aboti Daily na Presley mariage civil
Ça s'annonce bien ce film. Belle-vie balami balé papa papa mais toi peut ça vraiment image il a filmé Batouba consommer kaka film écoute tout le monde qui chaugière maman Marie-Jeanne. Tu sais ça s'annonce bien pourquoi quelque part place où que soit une par rapport à MC Lo moi les canana battre le décor parce que le pako au seki moi et au seki moi potriona eza penda mabe makasi elengi ya la patronne yango wana tango ça la casting a penser na bateau ba bela moi motema OK a penser na bateau auti stress auti caillou stress avandi betanga talier à se détendre donc à ça la yango te po otali yango o comporter de début jusqu'à la fin oyo eza nini ki tchaka tchaka lingomba ou bien ata batela bo to ça la maboke mais bo ça la yango pata moi elengi non quand tu regardes le monde qui était à peine azui pena message au sein de nos films maquiller les belles mais à la fin il y a rien ba katipe na maquiller les belles na ba TikTok mais à la fin tu as eu leçon mais contrairement chez nous na suprématie tu as eu leçon oh fille mère tu as eu leçon belle mère tu as eu leçon kin makambo tu as eu leçon nini mariage comment mariage civil mariage civil film moko bezi avec moi si ya bobo couple à danger OK c'est pas consommer quand on maman top d'accord ça Ronel Kossi tu vas consommer film on a vraiment bien mariage civil deux chaînes ba titre donc nega boy côté dans l'ombre du mariage ils ont écrit par Dieu Mundirba aux accords il y a Canista on affiche déjà Tomoni Popine Tomoni Siana Tomoni Dacosta Tomoni bato baza déjà affiche Tomoni bango déjà bato ba consommer sous ezokota lelo épisode 1 l'épisode ezokota lelo il y a dans l'ombre du mariage na Canista bon consommer pour se plan écriture il y a Dieu merci Mundirba ou déjà pour se là qui na oncle Bado na dossier na bino ba mourir à théâtre bato bolingaka mama Belle-Vie ou bolinga ba artiste na bino Bok indépendant pe na Canista tolingi Canista na Belle-Vie TV et indépendant ndenge moko consommer mariage civil dans l'ombre du mariage bozala jamais d'ici c'est bien être celui comme ça rôle dans l'ombre du mariage non dans l'ombre du mariage titre déjà le bakeno ombre c'est le ko eza au batama na kata libala pour libala eza batebe ba kata bala bala ngaba bima ba biso to linga to kota beza mystère moko eza caché tu vas me des choses mobe oh mobalo za kine libanda on commence à l'esco parcours ya vie et comme esco makamu mibale alors que to kota esco Dieu Mundirba akofungola ngo sikoyo na ndeni Dieu Mundirba afungola ngo sikoyo na ndeni yango nde ba bazela ba découvrir yango premier épisode lelo na Candy Star ou azali mwana ya mama wazali moi et puis kuna karatia à 18h30 mwana ya mama donc mwana ya mama liboso Belle-Vie TV Candice mwana mama ya mibale c'est bien merci tous abongo na Jema merci tous continuer émission na biso Jema ibele ndeki tola tola mukaka mambu ezanga raté santé ça bien non naza tranquille c'est très bien. J'ai mis le gros bébé de la presse congolaise. Voilà. L'émission sur tout ça, j'ai mis très bien. Nathalie, commentaire est toujours positif. Elle dit ah, c'est que le ballon un peu moins bien. Mais il y a Gabi Serna à salon. Non. Il y a Gabi Serna. À salon de l'hôtel. Mais ok, on a bien temps. Ok, on est bien temps. L'homme soit bête. Non, il peut être à la télé que la maman super bien temps. Il y a le bain dans le quoi il. Alors ben bon. Oui, témoin na ngai Bianca, témoin na ngai Teka, na matanga ya la patrona. Abi yo pe la manette, tu pour de la tumba ozo loboko ozo lobate. Ah ben ozo roi na sala ka lokwa bon ouais. Soki ya ba le ba vérité nga pe na le ba vérité. Mais ça ko fi. Mais ce que koloba na ya ba vérité, ba koloba ya ba vérité ça va bien. Te so fingi ya ndé mabe. Nga na finga ya Gabi. Puis na koki même pas ko finga ya Gabi. À mon niveau, na âge nazalango, na ndenge gaitaza. Oh nga ko finga ya Gabi ta? Na ndenge nene botai camarade naza. Na tiku na ko nene ko musika. Te camarade na faut ta la pe. Te na tiku tu ko tiku ala magambo ko tane nene na bima de la mamba internet. Aza femme te malgré ça camarade na haute. Telika ndenge pe bozala
te nga pona ko répondre net ya Gabi na lo moi sali mabe non tala te que non pour ta camarade na nene pour ne pas youtuber ma casse au tala Gaëtan non ta pe Gaëtan te parce que Gabi tanga ya katala Gaëtan tala nene te ayaka koloba ayi ke ndela ba bon na yo CP ça te na yo loba o wana ya na bisoti mais ezaka créer ba best ta sala Gabi net ya sala nga bien pour me construire na ngela lia Gabi pe na pesa na matière na na lobby pe na koti moi 1 franc tu que ezaka ba best ça crée best ta créer ba best te a créer ba best ya Gabi azala kwa Kofi Ferre ba e fali Ferre ba o sala nini makamu na bango hôtel pe boy moni am susute pa parce que non bébé Bouchou pe aller pe ba lobela ye vous comprenez o tia Gabi bébé Bouchou hein na tanga ba artiste non tetango bi fali Ferre na le bien quoi fali na Ferre ba o sala ba o lobela bango na internet après bébé Bouchou pe au moins na pe au point sur le co c'est pe na bébé Bouchou te au moins na pe un nani zela Thierry Migler a pe to qui garat ah qui garat netanga beka tetango lobi bébé Bouchou ke Thierry Migler o ki tia garat netanga na Ibrato netanga na bila fille o ki tara tetango ba fali Ferre yo oh mais c'est ça. Oh, c'est l'époque de Bévue et si on peut pas mâcher le mot quoi. Parce que hier soir ça bébé Bouchou. Toi tu Fabregas. Ah, OK ça va ya. Té oh, ce que ça m'a pas à part la génération ce que faire na fali. Yeb sanga na toko la 4 wana. Toko ta Fabregas azo bunda, toi depuis Pomba. Toi tu nansu. Toi tu profiter. Toi tu peux waze quoi té, toi tu peux nyoka longo té, toi tu nani. Fabregas. Hein? Nani depuis Pomba. Nani suto kota. Bon, encore yema lo baki olanda raye alobi na ngo bongo pe na ngo na bi oh déjà bi pe na bongo olupenga na landa kwa po beta ka ba bordira ça veut dire que nous to lobaka akipa ngote amona ke ngamonde na pesa baleki na matière baleki na ba oluka mwa kwanga na bango to yeka be ka beta ka po SPesa mutute aka pesa passe alors nga pesa na répondre na SPesa mutute parce que mamu na bango bokota ngonde ni mamu na bango po autu ko sa sortir médiatique ay mamu na ba ya yena ndeko na yona so ile kina bokota ngote leki na onana tendresse azaka no nani mère non ngaza na mère ta a mère na ngata muto ndende na zabu fa batela nga makasi pona il faut pe na banga nga pe makasi pona parce que j'ai nazani na pom na maboko na nga non koto bokata pardon na obandelango aza muto il faut abanga nga makasi aza muto il faut a respecter nga makasi parce que azala gani ana maboko tanasa na maboko no sindia lo ba ye to lo ba yanga eswanga te menga so na ye akokate uzo asime mambolo akangsanga uzo asime mambolo je te dis oh tu yo lo ba yanga eswanga te mais oh yo lo ba ye et soyez ayi pe ke ndena zabu e mate kita jemima o lo bate papa tu bofanda bona ba matière na bino mbale ya zana wa yo papa tu fanda oui ou tu fanda parce que on est pour soutenir Karim Mukonzi ou tu fanda au boninga hypocrisie poani moi je suis pas hypocrite tu fanda to lia to mela na couvre pe la sa pe ba couverture mo pe na meli pe mutu pe mbondo mais ya makamba bongo j'ai mis ma bébé té loté mais na bi ya bongo ni na malem pardon j'ai mis ma pardon tout c'est l'émission bien j'ai ma tout c'est l'émission bien ba la biso j'ai ma pardon mais na mbondo la nini j'ai ma tout ça bien na kokena ngona motema na koloba té très bien aider ngana c'est l'émission bien na pena edo c'est l'émission bien nandeni pardon tout que malembe mamuso ke ndangu yo ke na ko pointer o melele mbondo na problème ni na biso kaka makamuka ya o eza ni te ba na biso kuna to zala ba vie privée nazani awa ata ebiki wala pena leki na nga pena leki na ngai nani Jaël na mama ba Jaël ba nga bakangisa Jemima ale mama na bango ba bengi Jaël ba soyina Jaël ke wana leki na ngai boye na boko kangisa ete ali ba bengi nga ça veut dire ba bien fait mon boye pe ya selanga na vie o ezo permettre ngai keke so mabe ko sala nga je peux me taire
parce que banga bakangisa ngapena paka matete yepe abomelanga moto naza clenga za hypocrite té pas za hypocrite ba bien fini les gars ba bien fini les gars yo hein nani otolo bat ba bien fini ya yende ko moi ba bien fini les qui yanga ndita sala nga bien fait pour benga bazonga brief ka boye soki yena janvier té ngala ngana ebata oui soki yena ngana yena bani yena janvier té j'avais mokonzi j'avais akoma mangoki bafana so ba omba ete menga benga bazonga ka boye nzeba kanisa est-ce que ya ba bien fait belé ou le quoi tu vas bien fait la ngande zebele panay c'est bien merci tozo continuer émission na biso batba la biso ya gabi otala oloba nini c'est ma grande sœur ya gabi tolinga ko ya ko loba po pesa biso matière nga personne na lobby OK bien. Merci tola muki ngama ngamnanga nanga biso ko tango botika na soni podi na vandi ko so tinga mamne na loba kaka oui bani na loba na ngai po ipa ko leka poto loba parce que as a star aya peso matière to lobeli payer na koti infra na lepe la komba ya gabi po mo pele rappeler la komba Belgique gabi ali ala komba Belgique te bato ba sala Belgique ba monsieur la patronne ba la kombo nit bo sunga na leta mwamba mo na komba ya gabi mabeza ya gabi ya beti ba odinga pele na kena ngope na koti mambongo na lela komba ya gabi mabeni yo mona ende ko langa mo sto mobile elo ni so ko ngapela la komba ya gabi ata na titre ata na miniature ata na émission et so na nini on a lié pele na komba ya gabi ko ya gabi ko mo lelo la komba Belgique na komba sila olobi gabi amosani akomo lela komba Belgique na komba sila musa singa akomo lela komba Belgique na komba sila amolia na komba Belgique na komba sila ya gabi akomo lela komba Belgique akomo lela komba ezali na biteka ouais puto na akomo lela komba Belgique komba sila teka ouais puto na ya gabi ya gabi amolia na komba Belgique na komba sila yo tara lo wala yaya yo tara lo po ebele c'est tout ebele c'est tout ebele ta yo tu faut de ta maya tenga ta ya mai combien couche ka moko ya gabi a sani oya gabi ayabi ke la minute da époque ya bande kolanga na mi balette so na yetu wana bina tomboli Belgique so to na tomboli sila au na jeka wana ti et ça fait que yaya attends la film même si on benga été on va compter sur la participer par la sortie médiatique on vivre so ba yekota la famille après ma famille bote bakabate babaku bakaba c'est que so ka côté d'ici là babaku bakabela ki monte kazolia bolinga bato comme ça to lokuta bendeni bande ko to bebike nga na mongo lokwa bino boya ko intimida nga te je suis mongo to no bakala ba vete nga pe fona na vérité so mone ko soya ko ça la sortie médiatique le mois de l'homme bima ya kana TV on va faire ça comme ça hein? Non, non, so. On va faire ça comme ça. Non, on se fait ya. Oui, le moment comme si ndé na zabo j'ai mais moi je suis pas hypocrite hein. Ngai soko ke na mabe en tout cas ke na mabe puis prochainement ndo zabo bitala ka na statut non. So moi na sous profil na ngate ba ke na bloqué déjà. Pour na oba na ngolelo. Moi je vais pas être avec des hypocrites. Depuis na episode ko ni bloqué ngapi. Bloqué ngai. Bloqué nga so bloqué ngatenga na bloqué ka lelo. So monsieur Koti au bloqué ngati na tikelo moi 30 minutes il na étape nga na bloqué. Voilà. Et non lia nga moi c'est mon bonnier comme si nga na comme mu kala nao. Mais arrêtez me ra faire nga la faire yo te hein. Nga luka ka te hein. Ni na ki famille ni na ki camarade. Yo mto luka nga. Dozala na nga pio, zala na nga vrai. Ozala na nga faute. On a mususu hein. Moi mutu na ba pena miyebi. Kozala na nga faute. Problème yo. So linga nga te c'est mieux au bloquer nga. Ki au bloquer nga te otala makamna nga mais o linga nga ti. Linga nga ite et surtout que mutu pozali pe alinga nga pété. Place bo fa na boke ba ngande na abona ko ba kwa nene ya na bonga manzindité. Nga penga na zakande lipasa la nga kufa. Donc so na bina calculer yo. Na yeba mamto sala. Alors so bloquer nga te c'est monsieur ko tinga na bloquer. So za pena bongo sa hypocrisie. To évoluer na biso. Na lukina yeba azoba nani na okopana. Te za ngo mutu te, mutu ngo imo amiyebi na. Merci. O benga la to pesa ba matière loba nebo apo so sali semblant. O bloquer nga te poani. Ni l'accès da motema no bloquer nga. Bloquer nga ko de la 2024 ya. Nga no sala nga basa makam oya gabi sala te. Obeti ba beli bwana TV a moni ozo sekisi.
Oh, bon, ce que tu m'as dit, tu m'as dit, bon, et soyons, maman, yo kufa. Ya tika na along na problème. Et tu vas bablo so ta atiebo MC a Monica zo ya pakoli yango. Na mpila. Anga se biso ah, Gabi Boni. O tika na mba moko. Oh, faut de la prudence. So linganga te bloquer nga, toi 2024. Si tu m'aimes pas, tu me bloques. Au seul la hypocrisie. O tiki nga ka bongo ta la satina nga na silencier, o ta la nga na silencier, en tata oh bo manga na place mobu. Nga luka ote ha, na nenga logique. Nga luka pe famille. Na bibi na lenge la pe camarade. Na on oncle na biso ya famille bota, mais na nenga famille bota master la nga ba bike je ma master na mama mba ida kateka. O pa mam na nga appelé mam ne. Dans le reste ya basi na mibali, o ba tonton na nga to sola. Donc tu es pas là moi qui camarade, moi qui ndeko moi qui lero mo boy. O comme lianga se bloquenga. C'est bien, merci. Natsika se défoulé pour naebi muto azo le belate. Tam so dali kamona mutema ngabi bisaf. Naebi te mais il y a aussi la campagne à CC qui te retourne 2024. Il faut qu'on arrange na batu na yo na 2024 to moni mama top à lobby. Abini, alimbisi batu. A débloquer qui va débloquer tout ça. Hein? Débloquer. Na mams. Ba débloquer. Tu as mon erreur à débloquer. Nanga débloquer. Même ça débloquer. C'est quand d'abord bien na film parce que président ça y a ma top ezo manquer. Ah bon? Na ba rôle azo pesa coup des cadrer penalty na ba comédienne ou ba jouer kuna. Ba jouer kuna. Quand c'est zo cadrer te nga mon qui fait débloquer ma top po. So ka bengi a jouer na 2024. A pesa makam. Ko misu kuna ba o kokati. Boyo kopa ba ona ndie ma top a jouer. Toi na yana. Teresa zakuna. Wa côté là hôtel mana ma top. Encore jouer. Bon ça ni. Ali na pona son. Son ezali bien. Sous solo ba boye moi son ezokima. Ezokima son ça va ni na bien te. Obi mama top pour jouer. Oh mama top pour que na na jouer ko wato. Ma Teresa zate. Ah wato jouer rôle nyoso. O wato jouer tel en robe mukuse awa boy. Kotangela nga koma mutu moko te anga na loba pona wato. J'aimerais bien. Nazolobela mama na biso top wato par rapport ya ba jeune na scénique à côté le mala mutu moko te na génération na ye. Na ko jouer. Tango lobi kuna. Mato pa zaka mukete mato pa zaka minene ba surtout ya basa minene na théâtre. Aba ko tele mama top te. Muta s'imposa kuna muta kozanga rôle te zaka Teresa. Si autant yo loba bongo. Ya zanga ka rôle. Azanga rôle mo beso azangi rôle ba benga ka bati. Ta benga pena. E kuna olandela mbongo. So bati pena ni ta benga pena bati na rôle. Mam ça na kosa mama top. Oui, a débloqué oui. 2024. Mais il ne pas ce que fait Kotara. Yo quand tu parles de la tika ka bevi bilonga sike Kotaka pa bevi. Na bevi TV. Faut bien pas que tu bilonga sikate ya. Hein? To comme comment na bevi TV na bevi TV nani zidane na zo jouer ta yo moko. Viviane. Ba Viviane. Ce que ya tika ka bilongi moko. O bien ko pesa makamu penda te. Ata yo moko ya. Oh, j'aime pardon. Ah. Pardon, elle ou la zakuna. C'est Sozolo, il n'est pas joueur. As écrivain. Voilà ya nanga. Ah. Toma una ya Nazali. Koko tsangana ya nanga ba problème te wana ya nanga. C'est mon grand frère. Ba Michou baza nani? Michou bazali, Balinda bazali. Ba doit jouer kuna. Nani? Michou Balinda. Eh ba bon, Michou. Alors, artiste comme Michou. Alors, comédie comme Michou kuna na scène. Ah, ça va dire nana. Si ya tsaka maquillage makasi wana. Azara pembe boy. Simozo nyata singa. Kina cité. Simozo nyata singa. Et ça vraiment va yere ba son. Moi, également le bail. Azara pembe boy. A pembe non? A pembe. A pembe hein? A pembe non? A pembe. Que tu tengi da comme ça boyebi non? A pembe. OK. OK. Donc on a pena ba rôle homme sera jouer pena senga tikenga da Davina hein. Ah poa, OK, ah poa Davina poa. Naomi Lufakenda. Ba Maria, ba Sylvie. Ba Maria, ba Sylvie professionnel. Ba Presley. Sylvie no intellectuel. Presley que tout le monde a mkiazo beta koleka ko tubango ba kombo tangela nga wana na ko jouer. Presley azana sise koleka bango. C'est soka bini ba tu ba te ba hôtel la Presley la star. Mais ba tu vas jouer pendant la génération na ba za pena neti nani pas jouer bien nani Daily bon Getty bon Getty pe no tema na fi otan ko bwana sina mama ni Kelly azo jouer ka dako sana ronel zela nani papa
Ok, belle. Oui, mais bossa ba la musinga. Bossa ba la musinga. Tala ba tebe na geti wana. La musinga. La musinga. Ba tebe na Kenny. Batolo Daily. Daily. Après ba yelo Siana. Maman nangai. Ay ba tebe na banana. Non, je joue na belle-mère. Nani Francisca. Et pas na bango kunelo balakisa biso da kabu. Soki bati sexité, ba na maquillage. La musinga tant autant ba geti, ba Siana, ba Kenny. Tu vois. Ba Maria. La musinga. Ya bisala sala boya luka mibali na poto. Mais tu vas te jouer ka. Ok, belle vie pendant en sélection, un casting, sélection d'artistes, vraiment. Tout ça, bon, merci. Tout le monde qui est malin, mais l'édition de la vie, quand attends, tu bêtis solo, oyo. Yana yo, sœur nayo. Yana ngana. Ene nayo na Sinaka, Yana, sortie médiatique nae. Abiyemo abengaki chroniqueur, abifona yana répondre na loba. Abengaki moko. Siko aya koloba po ani, po basala ki nini. Lorsque lolinga na comme na loba na comprendre, sortie médiatique na ye. Ezaki basala ki nini po aya ko répondre. Ah mon ongo ezaki ka deux ekeka na deux personnes hein. Afande kombo ya Belleville fandaki wana na suka ya mochope ko bima. Siko ya ko répondre pour na tout le monde parce que tout ce faux père, ce ngo ça la droit de réponse. C'est que moi provocation mon peut écouter quelque part. Pourtant il y a que ça la droit de réponse. Pour venir na mochope par rapport à la vie qui na Lubumbashi. To ba na Lubumbashi. Ba tongaki banguna ba tongaki ndesko yana yo oyebisa ye que tala to soleil boye na mams so mucho ba bete mon écran ya yo lo ba abi to soleil ngana oni te mucho pa ko sa ta mucho pa ko sa masala mucho bi voice qu'est-ce mucho bi non répondre te bon mucho nda bongo na niveau ya muto to tanga kombo wana ndenga da mukolo bongo mucho aya na TV aya obeta bilo abongo ya lokuta. Et dans la sirène, tant que le bec est né à Gabi, Albert n'est pas cambré. C'est solo. C'est là. Et dans la peine de moutou pas le bec est baton à couler. C'est solo. Bah Gabi Albert n'est pas. Que bah c'est qui peut akata na casting. Na nini na rokenya kinga. Ah ok sirène. À cause ça guitare. Depuis moutou tala. C'est là les solo monté. C'est là. Au moins télévision. T'es quoi on a pendant. C'est là au moins et talinga au moins télévision. T'es tendresse à cause là qui a gagné. Tout ça on a légèreté. Mutotanga kombo aza responsable. Nani? Tu sangisi ba kombo. Teresia. OK. Aza responsable. Aza mukolo, aza na bana. Hein? Aza na bana na ye. Donc tu vois que pena muchopi pendinga aza pe responsable, pe mwasi, a otu pe ko bota. Aya ko kosela mutu na TV aussi longtemps, ana bébé. O ka kote pe moi vie à moi né en G. So ba laki ba bezoyer? Non, je ne pense pas. Combien de bato kenela Lubumbashi wala pour na tanga kai? C'est que le billet solo. Au moins ça la mabende, ba le billet lomo boyo ko démentir na TV. Ou la sida que non, o yebi likam. O yebi muteba likam ti avant na ne calme. Aza ne kimi à l'aise au sekana sa vie na e. A tourner le tournage na ye, elle fait sa vie comme bon lui semble. Donc à la première noter. Mutabongo a yebi que non na pas na oté a to le billet ya bon. Mais so moni mutu comme mon papa pas yo ça sorti mais dit. C'est que a yebi que on a mis c'est comme bela le baki ba bengala ngakuna na ngabenga suna tourner. A pas bagaga Jérémie. Cardoso. Cardoso. Ah, mi l'esprit Mikolo yo coup de chapeau. Abenga abe Cardoso. Pour a tourner. Ataka ye. Pour ye abi ke bato robenga ba Cardoso ba ni Belfi a robenga Belfi te pour a tsamé libre. Mais liboso bi me ke ba famille botane ba boya ya jouer. De là comme sous Belfi. Tu sais, moi je suis pas vraiment chaude pour nous répondre à aux Olubawana. Mais c'est que moi je sais seulement que actuellement tout ce que Belvi fait ça dérange. Très bien. Yaya, kobanda eloko moko boy oyo peut-être na début na ngba peut-être que chance té. Mais oyo ko bimisa théâtre na place ezalaki na kata libulu moko boy. Oh que pesi mutu caché à ça la film et la personne se retrouve. Et ça li ka fouti batu ba caché na bango ipatika na mufiku ya mbongo o pe ko ça appelle loko moko moi entreprise mo be comme big na bana. Ya omi créer banguna. Parce que
bino tu ba comédien bo jouer la banzonzi bino tout mais ba otala level ya yo e kokani ata na muntu te ya okomi occasion de chita baninga tout ça pour nous parce que ton étoile ça dérange en fait tant yo bango ba ça ba vie mo ba kena ba boîte ba vie mo ça ki chocolilo ba vie mo ya ba pacha ba vie mo ya kolinga bana mikia ba tatouage ba pacha ba suki ba kangi boye asima ngolo kwa mwani boye o lex ngo boye ba vie mo boye ati mo kilote bo na chemise mo ba monika zana nzoka nda zate parce que yo na tawa na mabolo ngo na cette on yo comment ba filmer pour na que récite na o lobby nango ya oza bat ba lingo kate auto mo le pas belle vie eza musane yango ndezo déranger eza étoile azala yango ndezo déranger donc toi na réponse msouté parce que en réalité elle ne provoque personne elle est là pour tout le monde nous tu frappe à la porte mais elle est là pour aider tout azora ayewa na bureau ata koutier ta tiki message akoya na mone be sembo ya ki ebo na boy elle est courtois na mwana muke na mukolo mutu oyo atraitera bien même na ba cameraman cameraman tu as place avec no place au bila patron là avec non zonga moi $10 moi $20 moi 50 ya bola munaye et au sala ke et au créer banguna moko 5 et ba mutuna makonango mais en réalité des choses à sala mutu moko mabete ya ngai une fois no bete la bino lo moko na kena la restaurant tu vas na la patrona na mutema na mituna bila patrona téléphone eza phone chimile bizaka téléphone elle a eu deux appels to fandi nebo ya même koyoka te na mutu mwende mso solo moi somo ebima eyoka na te na yoka te abaka et puis tanga pe comme bato ba bengete allo allo mama to salango oh esili allo ya boni point on tanga ba kombote pas boye que j'ai mazawana avec besoin moi ki chokoli lo pe to tambola kanango na ko kaka tutel tabengaki mais avec oyo pour ni discrétion tie pas langa o nazalaka wa teke communicatrice ne bon belvi ozaka liboma obengi pas l'excès nani botaninga obenga nga senga rôle est-ce que yo no ko benga no be faut senga rôle pourtant bébé on est ko tchola on no benga bébé on a moins que no jeu d'acteur na yo est important na chaîne et pas na yanga bane ko bengo ça date de combien de temps makambuana et pourquoi ils sur la 2024 c'était soit kayo so on a collaboré na télé c'était au moins que non maga na tourner na awa kuna des miroirs kuna nde pesa nga pena rôle na cadre c'est vraiment top chaque semaine bazo tourner ça fait mal jour mobo ka moi décor tu es dans un restaurant abi aya prince webi ke so castenga comme ça nga personne lingaka OK na restaurant ezaka yo na la patrona so bo castenga na koma ka place na lobi te ke bat mususu mabe na restaurant alobaka ngo d'accord là-bas pour nini ça veut dire que non et loko esa ya na so chiko yango wana ba o pese ba rôle mais ba rôle yo c'est pilaté parce que yo linga nini ayaka na ngambo biso pe tokobenga te toza na posa no pe te donc il y a quoi une goutte d'eau dans l'océan donc on perdra ka yo moko on peut agiter ka yo moko pour le ba mpala biloko pe ka yo moko mais ce que là on est doit arriver tout le temps ba sortir médiatiquement eux doivent rapporter rien à théâtre ezo ba qui ça jamais un plus na musa na biso ba division kaka donc mingi na ba loka bongo sotala ngo bi otala ka bien kotula olobi kotula ndeti nini kozala mobile assure non on peut pas contrôler ko sala bote ko sala bote c'est très important mobile yo moko ouais c'est très important même si bas plus de l'arabe il faut kozala mobile mobo mo c'est comme ba opexo chérie quoi ta beauté non chérie là t'es que la maman et moi c'est poitrine chérie habille-toi très bien chérie arrange-toi au moins moi contrôle wana et c'est pas ça au salon parce que ngabo na ka place mo mela ba whisky makasi bo langwa ka mune pezo ko leka mabumu ko kweyaka. Vous comprenez? Parce que nous sommes des produits, comme Antoine Mississa, on comprend pas comment on dit ça. Mais mon bal, est-ce que nous sommes dans un hôtel makasi dosé? Na te là ba makamna na ba mamne. Na zo expliquer. Selon yo, ozolo ba bien. Na biboye. Na biboye. Na ba vi na biso, et c'est ka na mobali mo razo contrôler. Ce hôtel makasi, te mikolo dosé pour économiser ba cancer. Ça na c'est. On l'a habillement à contrôler. Est-ce que bien sorti médiatique n'a pas l'équipe à contrôler mais non on a balité.
c'est que la responsable mo quelque part à Hollande la Zinara yondo za bongo na ndenga mabete to sami bana to yeba na mokili au moins d'aba quiz na l'émission non comment là et le but na longo ya mabe mais le quoi la moto a contrôler nga lingana ta bongo te non la tate bato ba sepia na kande na sabia bo descend la mibombi ko soko zangi mutu moko ya bongo ya contrôle au perdre et bébé comment ça ba tu mingi kema moi ba kema moi ba soif hein ndeti ozanga mobala su ya baguna o musupe mso te kape na batala tanga batala kiote ça fait très mal yango ko maka ego ko motama be o te msu kam so tem su yamska yamsalinga me yamsko alinyo te yamsalinga na egenima et comme bon la plupart ya ba keto ba genre ba keto na ba quartier na mapango to fanda ka ezaka bongo wala ta noka kitoko o vino donc récit o sama ba bien na miso abatu soko da comédie o comme ba film no kitoko beta pe ba etalama le ba comédie ba comme ba film otala ka na 3 jours 2.5 film mais ce qu'il y a belle vie et le cadre ba 50K c'est beaucoup non c'est quand tu otala bongo lingote mo sala ka musala moko étant donné que tu as côté pour na dina na aye na sima te be na sina mais émergence kitoko o koma ka na kento o be ya di o sala pe kitoko te eza dina na Sarah Masiala Belinda Tuta boza bana mabe na sina Caroline Ikwa non Teresia te nani o bana na sina te ngana o sala o lo babato ba o sala makama na théâtre bazo émerger kitoko Caroline ana salon de coiffure na Caroline OK ba voyage ba Chine ko so biloko na comme ko teka ba biloko na ba chaînette o sati kende kopena ala to c'est la petite jalousie elle est occupée en fait elle est busy o te pe ya dikuna a comme ça poto le quoi tina kwe na minto ba na poto na ba bobo ba sala ka ba selfie Sarah Masiala o ta Sarah Masiala na minto Sarah Masiala ngwanzu mais c'est Sarah tango OK kanisa pe ngai akina ngwanzu na Chine ba o sala vidéo ngabi la Sarah auto ya ngana ina kutaki na Sinac mais monsieur baba na pas vailler ba l'échec bazuité na Sinac bana baba na avant Sarah Masiala avant Dina ba yaya Mami la chat Mami la chat na poto ouais ma Deborah wa kufi akufa cancer ya Bibi Sansi OK pour Caroline na mtakale Caroline na Sinac mtakale obi Sarah Masiala non mutaye na sima bia avant mtwa oyo bango bakuta beneti Belinda kuta Sarah Belinda oba Sarah bakuta oba Sarah bakuta Sarah kuta Charlène Benz pe akuta pe mama Jeanne Wallonne OK akuta batwana akuta bango akuta sona nani pour Sarah pena Sarah Masiala émergence kitoko ouais Sarah ina sima pe ya bato vele auto ya tete nani Sarah Sarah peut ça le côté ya tete na te mais akuta Antoine mais c'est ça c'est bien merci Tomoko Malasuka émission la biso pardon j'aime yo tu le ba makam o to lo bat oh papa langa yo même to ko kela polémique ngaba makam tu la lobi la lobi na polémique c'est bon na fingi mutu te o tu ngaba ba oloba pardon j'aime pardon yo ka singa monde na ba poka na tika théâtre na nzema bete songa no côté théâtre le lobe biso na mona msuske no di na ayaki na simalanga amati bongo bike sanga zo ngapa na koma na kenta bongo ah bon na ko ba sorti médiatique mo pe ma be pour le moment que na récité di na simalanga ndi azo olekanga heureusement na tika na théâtre na pesi mbote papa na ngai bienvenue to Keba na bien tous les biens président Caleb et puis il y a président Pichu Kwanzambi V12 moi papa pesi mbote na Marco Sakwaso papa na ngai ya théâtre yo pesi papa na théâtre papa na ngo ba forma nga na muteba ba pesa ka doté o tatami o bwe papa na ngate Caleb V12 yo kasinde na zabo na tabana na Sarah Masiala maganga na kutaka yo ngape na comédie local mais o le kanga na ba succès o le kanga na ba voyage ba kokene ba kwenda vutuka Sarah Masiala na chaîne ya no lingo ka te na koma pe gris na baninga no tapaya na l'échec na komka le kwa levi na kovimbaka mukala muninga donc ezo sala nga mabe c'est bien merci 2024 oh le premier pardon na pour ça micro les premiers na pour ça micro pardon les premiers
Pardon, aidez-moi à faire un micro, pardon. Février. Pardon. To fungola mitema. To longola tiento, to tika kolina bana baninga. To tika makambo to ko sala. Soko da peintre sala musala na yo ya ki peintre. Nga pe na chroniqueuse mais na osala ka musala nga. Mais na le bakala mutu solinga nga te bloquer nga. Parce que monsieur côté na kotala bino nyonso bolinga nga to o linga. Boko mimo na pena bozate ni na profil ni na statut. Une goutte d'eau dans l'océan. Pierre micro. Pardon. Pierre micro, pardon. So ko sanga ta mi fa na yo ozwa. Pardon, aidez-moi micro. J'ai ma pardon. J'ai ma pardon, aidez-moi micro non d'abord. Na opesa micro te oda. Pardon, ngam plateau ça. Olingo sala ngoni. Plateau ça nga. Olingo zwa. Na droit au sein micro. Non. Non, pardon, aidez-moi. Aidez-moi pas vérifier son mais. Son ezali. Non, bon ça nga signe. Aidez-moi pardon. Aidez-moi. Bon, merci. Na ba internet ba tout ba zoeli ba kuya Orlando biso. Merci. Na professionnel papa. OK, bien té. OK, bien té, pardon. OK, bien té na émission. Pardon. Merci na ba internet to ba zoeli ba kuya Orlando biso partout dans le monde, surtout ba abonnés fidèles. Il y a chaîne biso bato tout na biso bo continuer ko consommer biso, ko partager, ko liker, ko commenter. Ba vidéo exactement façon il y a ko soutenir biso. Merci na équipe technique o nazomona bongo Exode nazomona bongo Abed o baza ba réalisateur émission o merci na assistance ya TK Superfi moi na ba maman merci na Dieu Mourdiba merci na Tadingala pa Yam Siambe merci na Sarah Tola merci na Demer merci na Biaka Batutu o ba na famille Bota merci na bino ya bino Prince Luamba invité na ngeza bongo Jema Ibele. Alors qu'il est bien dans la plateau, on a 4 micros. Tout le monde a une émission et qu'il y a beau tenir à regarder. Bye. Kofinga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24h/24h s'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24h ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele.